pasteur Farmalola, Emmanuel Farmalola, en a okende le sambo mais et le salami a okufa. Pourquoi Patrick je vais ça maquiller la moto okende ça il nzambe a écouter na elora bongo na vie na. Bon ngana bagi ndeko azaki moyembi ndeko azaki moyembi mais na kamwe na kiko na kika comme pasteur. Bon ngezunga ezolekelanga penate parce que zamba kamatango asuka cause la pasteur peut s'aimer n'importe qui te. Yeba que tant que ça l'anzambe tout d'abord aux alliés cible ya diable. Diable azo kanayo bato misala mabe bazo kanayo parce que tant yo oza ko bengana bilu mabe au nom de Jésus. Ozo tia bato au nom de Jésus bongo la mitema bato na oyo diable aza ko utiliser bato na bazaki ba proie to bazaki ba adepte ya satana. Yo ozo libola bango kuna po oya na bona ka ya nzambe yo moko kozala attaquer. Parce que je vais ça maquiller dans angle mon spirituel depuis le voir ça dans Zambie au monde on dit que le mot est en quatre sur papa ouais ça normal parce que ndege lisolo ngano toyoki ndege babi ki atelema gili boso mutuka baboke ba police qui est yesko akiti na moto abali ko discuter na bato wana tout d'abord un homme de Dieu moto na nzambe oyo nzamba bengi abongola motema na ye esa na tina moko te o discuter na bato ano baza o to benga baza ba païen bato be nzambe te fia kwei na se wana to moni bato population po ba wele na ko précipiter ko wela na mutu ko kene na hôpital mais to moni bato bazo kanga ba photo bazo filmer to moni mandeko atie le bongo ba se ngata aide. Mais Moutouma aussi, il a retard et on peut-être qu'il pas ni bateau comme il boit. Voilà ça, bah Moutouma, mais ça Moutouma mabe. Bateau comme Moutouma mabe ya kosaranate. Bah réseaux sociaux yo, bah TikTok, bah nini et comme ici bateau Moutouma mabe. Parce que na bato basali sorcellerie na bato bazana kata basen sokilt baza ba depte à diable bango nyoso ba bomaka ba sacrifiaka ba bebisaka ba mvutaka mais bato basali basen sokilt baza très dangereux sous koleka bandoki oui akoka na pendoki son de galier mutu akoka na pe mutu ah oui donc à Kyoboma 2-3 personnes allaient dans la famille mais mutation ce qu'il t'a sacrifié toute une nation oui mais biso na mboka na biso na est on a tout le monde na bato bazo kufa belé 5 na bato ba ça ce qu'il tu bazana sima makambo ah oui et bongo ba konzo ba misaka ba guerre ba misaka ba mobu na mboka ba ça ba ça ce qu'il papa bayaka pe bakota na église baka na église tant tout le monde a bona ba période ya élection basala ba donne église ba mbongo na yango wana kaka yo mona te ba église bakota ba pona ngo pona yo so za église o sama na nzambe kana solo ba oyate l'église en colo sur 100% d'église l'église en colo ça kaka 20% to 15% o etikana no so pamba na muki mobimba na so likama solo l'état qui opère ça ba instruction de l'église que bo sala raboy parce que l'état ezali nzoto église ezali makama molimo ciel ouvert lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango
na Vincent Makela. Mbote bandeko ya Ciel Vert TV na sepeli makasi na pesi bino merci na ndenge bozo sala kasi na Ciel Vert TV vraiment nzambe ya patriarche Vincent Makela obiso to sambelaka apambola bino vraiment merci pour vous abonner na moni ke émission to sala awa ba abonné matisa mi ba vie et pesa mi sou makasi bo continuer toujours ko na Ciel Vert TV nzambe ya lola apambola bino to lingaka bino mingi. Merci beaucoup Toé na poste téléviseur na bino pour na émission pour na ko édifier bino lelo bokozala édifier makas na sima caméra na moni eza lelo Caleb Makela mutazo pesa bino ba image pe ko na na bino za na grâce ya Caleb Makela ngai pe évangéliste Cédric Makela na pesi bino merci na za na résidence ya le révérend Vincent Makela pour na tout ça na émission tout ça la analyse ya makambo ebele ezoleka makambo ebele vraiment bokoyo kango na émission ya lelo nazo pesa na nous patriarche vraiment merci pour la émission tout ça na kati ya Ciel Vert TV na pesi mbote asalué ba na nzambe shalom le révérend Vincent shalom mbote na ba ebanso zo na biso ba na nzambe ba congolais bato baza bongo ba diaspora partout dans le monde entier na pesi bino mbote mingi vraiment na lingi bino mingi ngawa bino le pasteur Vincent Makela Meshaki o ba mesele ko benga le patriarche nzamba le kana pambola bino. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela na sepeli makasi pe ko mono en forme vous avez vraiment en forme vous avez vraiment bonne santé ndenge nini activité ndeni ba mamozo leka ndako pezo leka ele kama malamu non ndako toza malamu ngai na mwasi na ngai mama Bene Makela on appelle ça qui mambote mingi mon œuvre d'art nzamba le kana pambola yo mama yende mtalamba kapona lia yende mtaremplacer mambudi na vina ngai nzambe tanga pesio musungi apesio molongani eza azarte nzamba pambola ye nzamba pambola sheri danga mibale ndeko monene moninga monene lipasa monene ya mabene mboyo Gisèle nzamba pambola nga na benga ke la longue jambe la belle fille nzamba le kana pambola ye apambola l'activité ba sala mikolozoya je crois que l'homme valable ça mbela nazo pesa bato fondation ya mama Bene kofungwama fondation Macbe oui kofungwama ya kolesa babola ya kosalisa bano baza ba délaissé ba orphelin ba orpheline vraiment beaucoup na fondation wana eza fondation moko munene ya on azo senga ba banso yo bako koza ba partenaire ya fondation wana bo se préparer pour beaucoup na ba action na ba activité oyo e ba no sama kata fondation wana je crois que beaucoup pesa nzambe lokumu Igetimao ma très chère fille nabenga ke ma fille chérie na sipra motema nzamba za na yo bana ndimi ko za la premier partenaire ya fondation wana na ba papa Edith Sungu évangéliste ba maman Nancy mwana Popi ba maman Mati pourquoi pas papa Anissé ba partenaire wana pourquoi pas le grand prêtre Mangobo ba partenaire wana ba mwana ngai Gabi et Yamba Coco Ping Pong ba partenaire kuna pourquoi pas mwana nga papa Flori na pesio pena ba mbote mingi il y a pas aux partenaires kuna do ba partenaire ba kozala ebele ba Sylvie Kigalou les États-Unis et puis na ba Moyuma ba ngoto ba partenaire pourquoi pas Job Bolibanda docteur Job Bolibanda secrétaire de Dieu ba kozala partenaire kuna même écoute moi non na bota Esther Mabengi le diamant noir na bokilo na ngai frère Yves boza ba partenaire ya fondation Macbe eko sa bongo mala penza po eko sunga bato mingi oyo baza ba dominer parce que bible lobi ke bokantaka ba pauvre bokantaka bato bakela nzempa ko kansela bino c'est très très important. Merci beaucoup. On est à qui patriarche Vincent Makela a passé déjà annonce a passé Mela vraiment beau soutenir misala ya Nzambe et ça peut contribuer na œuvre ya Nzambe. Merci beaucoup na kotoba na émission oyo na ko pesa ba mes condoléances na famille chrétien libota na Nzambe accord de Christ au perdre moko ya musala ya Nzambe moko frère Emmanuel Farmalola o toyebi mingi na kombo ya Farmalola po na nzembo na ya sala to pesi libota nyo surtout ya Nzambe mes condoléances pe famille biologique na ye vraiment Nzambe abondisa mitema abondisa pe mitema na bino patriarche Vincent Makela to esu liboso na yo to ti komona
makambo to le ka dimanche awa musali ya nzambe o toyebi na kombo ya pasteur Farmalola Emmanuel Farmalola ana okende losambo mais eloko esalami ayo kokufa. Pourquoi Patrice Chevesa Makela muto akende kosalela nzambe ako ekutana eloko bongo na vie na ye? Merci beaucoup, l'homme valable. Toi, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. L'homme valable, bon, n'a pas de quoi dire moyembi, hein, de quoi dire moyembi. Mais na kamwe na kiko na qui est comme pasteur. Bon, les autres qui l'ont pénalité parce que zamba kamata wasuka. Cause la pasteur peut s'aimer n'importe qui t'es. Parce que la pasteur les vocation. Et puis muta pona mutu azala pasteur zanzambe. Nzambe mtasala ka sélection pour mutaza ministre na ye pour être akino côté ya maloba nzambe mais eloko zo kamisa ngai bato nyonso lo presque ba yembi nyonso tout bako ba pasteur donc eloko ezo le kelanga eza yango wana donc même yesu moko lobaki elangeza monene mais basali baza muke cela veut dire dans le Seigneur nde toza boye basali nzambe bazala kebelete bazalaka muke malgré l'engeza monene mais munu soinga ko maka mosali ya nzambe eza makama eza mabemi kikoleka et surtout soki ozosela nzambe nzambe mutapona ote nzambe mutabenga yote vraiment eza makama mingi alors ndeko tuni ngai est-ce que nzambe ko permettre muto ke sela ye ake zwali kama ya mutindo wana yeba ke tant tosela nzambe tout d'abord ozali cible ya diable azokana yo bato misala mabe bazo kana yo parce que tant yo oza ko bengana bilu mabe au nom de Jésus ozo te bato au nom de Jésus bongo la mitema bato na oyo diable a ko utiliser bato na bazaki ba proie to bazaki ba adepte ya satana yo ozo libola bango kuna po oya na bona kaya nzambe yo moko kozala attaquer au moins quand même atabiso ba Vincent yo ndenge to sala ba attaquer na bo mona biso donc asiko soki par exemple oza attaquer ndenge wana mais musala zo sala ozali na se ya couverture nzambe te ozala exposer ba mabeba no zo yo pamba ozomona nde tomona kana mukili mutu bapesi musana na l'état a commis soit député ou bien a commis ministre bapesi humilité, c'est ça. Ozo comprendre donc azana yango moyeba kange papa mezalité moyeba sale likama papa mezalité malgré na mboka so ba respecta kango te omoni make mukeba ya zana prison mazana humilité wana tant que député mais ba kanga ya arbitrairement ba geboke na prison mais nzambe a respectaka ba engagement na ye tanga bengi yo molimo na ye pengo neza ko batela yo nzambe ko batela yo po te bibolobi nzambe a batela ka bato baza ko banga ye baza ko sela ye lokola papa oya batela ka mwana azo sela ye musala ozomona alors siko banu so komikaka basali ya nzambe siko tozo bate banani bazana humilité wana ya bunzambe pe bana basana yango te soki likambo ekwei batonika kolela nzambe tiki moto na yo nzambe pano permettre boye est-ce que mutu wana azalaki pena nzambe mutabenga ye asalela ye po azana humilité wana to eza ye moko nde mutamitia ngana baki phrase ki mosali ya nzambe azaki mosali ya nzambe oui mais nzela loyembo mais ngana kamo nini bebe akoma pasteur en tout cas na ebaki yango te mais na musuni boye sali pasi nde kwa zenga na bomo ya kei vraiment za malamu te. Merci beaucoup Patrice Chevesa Makela au lobby Mailo Romo c'est très important. Patrice Chevesa Makela a soulevé ce point mokobo et matinga vraiment makaska pour na sujet ya ndeko nenga tokufa papa Vincent na nengo za homme spirituel kotala ndenge ne ba to ki to kite sur le terrain ko ka sujet to solo ya nenga kufeleli to monyango ke amataki likola moto azo précipiter mbango ko kende kotea mais ndembu le betaki al dimanche na tongo wana bapumbusele ma ya kiti asolo na mutu ya mutu kana o bapumbusele mai alinga bengela ba soda atelemi liboso ya mutu ko ezaki na chauffeur tanga moni ba soda ba police bazoya amekio démarrer parce que je fais ça makila na angle mon spirituel débile ba sala nzambe o mona ngotiki le o mo ezana na kati wana papa visa ouais ça normal parce que ndege lisolo ngano toyoki ndege babiki atelemaki liboso mutuka baboke ba police qui yesko akitira moto abali ko discuter na bato wana tout d'abord un homme de Dieu moto na nzambe oyo nzamba bengi abongola motema na ye et ça na tila moko te o discuter
na bato wana baza tobenga baza ba païen bato ba binzambe te et surtout ba chauffeur na ba receveur bazo ndre mitu na fiki bango te mais bazo ndre mitu na bango salaka te et comme il peut habitude na biso awana mboka na biso munu so komi kaka a comme une politesse munu so za susu na limemi abatute to respect batu za susu te il faut être baba kile mais wana aiba kipeke awagene ko teya atoka beba kili kamote angeko popolango akeko akomi kuna expliquer batu no tala mboka na bino ndenge zali baba kile mai mais nzambe aleka na kolimbisa bango akiko tele matepo abanda ko swana et puis abengela bango ba policier ba okanga bango moto na nzambe akangisa batu te na lo bango bala mingi lo valable moi na nzambe akangisa batu te moto nzambe aporta batu plainte ta funda batu te ozoanga très clair ngana yeba na ba magistrat na yeba na ba na pesi ser Irène mbote mingi asa na grade ya likolo azali magistrat d'auditorat oui c'est ma fille asa abela mukonzi munene menga mukolo moko te na ko benga ser Irène tala mutu basali ngaboye policier boye to soda basali ngaboye okangaye no nako sala ngote oh oui nako sala boye kuti na ndako abeti mona na wake nako pamele me nako sala ngote na vile nako tikala ko kangisa mutu te pena tikala funda mutu te ko porter mutu plainte non na tiko sala ngote oyebi lo valable ceux qui muta fundi yo à côté de prison obi ke sala ko la bombi yo c'est ça oui et ça ko la bombi yo et lo nini oyo ngano to ko arranger te et lo ni oyo ngano to ko bongisa te foka na fundo na po bakanga yo ba fait souffrir yo non moi na nzambe mutu na nzambe alingaka souffrance ya batu te biso toza wana pona bolamba batu po to ngola mitema bande belankolo bango mabana ya nzambe yo bitam suselo ka sali wana parce que mabetu to salaka so to sala banquette spirituellement to komona ke milieu mabe batamina sima wana po mabenyo sto za influencer na milieu mabe c'est ça bon yo za moto na nzambe bengi yo ozana pona ko telemela ka milieu mabe bon comment ki ko suko porter mutona plainte mutona azali pousser na milieu mabe pour sala ba acte wana ozomona ke tozanga bato bazanga bososo azaki énervé par rapport même sur le receveur wana zo le bene balangage mabe et puis azoke ne côté alors valable pourquoi olanda bato wana bon soki basala qui est piège na nzela diable asala qui est piège na nzela bato wana omona ke oui ozomona ke diable a gagné c'est ça donc nous babe gagné obi combien de fois Jésus basala qui est piège pas Satan ma coca été oui Jésus a dit qu'il a bilé il y a 40 jours 40 nuits ils sont valables. Oui oui. Azo zonga. Nzale sali et bible lui que nzale sali. Mais diable aye. Abi soki vraiment za mona nzambe ya solo. Bongola mabanga oyo et comme ma polia po mato za nzala. L'homme valable. Naza ko soki Jésus est capable. Ya ko le ba ke oui pour la prouver que naza mona nzamba solo. Allez mabanga bongwana mapa pona lia pona prouver diable yesu sala ki ngote c'est ça pourquoi ça on tabanga ki satana ou bien comment abanga ki était mais satan a ki ko commander yete alléluia satan ko pese mitindo te pour atosa ye biso pe satan ko pese so ba mitindo te ke kanga kando kangi kanda funda ofundi sale kobo o sale kobo boma muto obomi woza suna nzambe te biso foto telemela ga ye ako kabiso te pour te bible lobi pas de jugement et pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ alléluia biso basami sa kabiso susute ba condamner kabiso susute biso ne ba tozo ko condamner misala satana alléluia c'est ça le problème donc ndeko azali ko kene ko teya so les abongo te bato balimbisa mais tozo ba par rapport ndenge te yokeli nouvelle ndenge le terrain pesami c'est ça OK donc akokaki na ye kolobaka na bandeko omoni bobebisi ngai me nzambe alimbisa bino ake kotelema te wana abengi bapolisier bakokanga bango epuis atelemi susu liboso ya mutuka en tout cas so ozalaki bongo ngai nasepeli nango mpena te donc ndeko vraiment na condamné te mais azeki na mwa libunga moke merci beaucoup patriarche Vincent Makela marcheur de Dieu. Papa Vincent, et l'autre chose est biso makasi que liwa ya ndeko na biso auto kufa. Fi akwei na sewa na tomoni ba tu population po ba wele na ko précipiter ko wele na mutu
kokende na hôpital mais tomoni bato bazokanga bafoto bazofilme tomoni mandeko atie loboko basenga ta aide mais mutu moko osimbi azalaki te bayela retard yango omoni peut-être ekufi mponi bato bakomi boye bamvutima te papa vesa mais wana eza bamvutima te mais eza motema mabe bato bakomi motema mabe ya kosakana te bareseau sociaux oyo batiktok banini ekomisi bato motema mabe mosa mbali basweli na kati ya chambre bafilme babongi na tiktok bato badivorce na bango na souhaite yango te neti nga lelo na mama bene so tozoka na susu te ntango nabalaki yeni estce na bato bafilmaki batiaki na tiktok alo ndenge tokutanaki nde tokabwana ntango ndenge bato ya mokili babaka ntango natiaki ye litoi yo vala meme yo ozalaki te on ayebisaki ye papa na mama na biso na bandeko so bazalaki te tolingani na biso mibale nsima to bandi komiso na miso ya bato ezaki kutu nanu tobande na kobatama bato bakoki kosipsione ntango mosusu tozomona nani ser bendict na paser 27 tomonoko clair te epe ekoma mpe ya solo tobandaki biso mibale nsima na yango bato oyo bandi toza koya ale ti ekomi na miso ya bato bon soki lelo ongane ezosimba susu te mpo nakende filme yango na ntango na tiktok tonabe ntongo lisolo na nini na youtube ekotika kosalama te te soki ya kosala yango gloire à dieu mais nga de ma part nakosala yango te nazosala yango te mpo eza likambo ya biso mibale papa edi ti sunga azalaki te mama ti azalaka te manasi azalaka te azalaka te grand prêtre mangobo azalaka te même kutu lipasa nde bazalaka na ye ser gisele azalaka te yo oza mwana yango ozalaka te nabeto lisolo mpo na nini pourquoi akasi donc ozomona tiktok oyo ekomisi bato mitema mabe na niveau moko akosangana te donc bolingo eza susu te moto batuti ye ebozomona keloko na ye ebukai na niveau moko akosanga te mokwa libanda aza mimi kotia loboko bwakosekuriri ye bile bozofilme bozokanga bafoto tusa banini mpo obwaka kaka na tiktok ozwa bavie ozwa mbongo ce sont eza balargent moko sale eza malamu te oyo yo ozolona un jour okobuka yango oyo ozosala ekozongelaka un jour eza malamu ata moke te lo valable. Merci beaucoup Patrice toki totsala biso close na nini o mais question moko ya suka kaka Patrice Vincent Makela parce que genre bato baosala biloko ya bongo mpona makila ya bato baza mpe na sort na bango un jour oui oui oyebi mikolo bazoloba mingi lwa karma la justice de Dieu yana napesa seli mbemba international babote mingi et puis mboka biso eganiaki baéthiopien 2-0 vraiment esalaki esengo makasi mais mpona likama mboka oyo eza likama mboka te togani na biso eloko te mais eza likama mboka il faut ozala patriote ngai naza congolais soki mboka na ngai ezosala likambo na koapuye yango eza lisumu te yesu abundela peuple na ye nzambe alingaki libota bayuda abundelaki bango mpe apesa bombe mabele ebongo nga mabele na nga naza congolais nalinga yango te naswetaka mabe mpona bacongolais mpona mboka na nga congo eki osalama te nakozala hypocrite te oui voilà. Merci beaucoup Papa Vincent totie vraiment moi close moko na pona sujet ya ndeko na biso frère Emmanuel Farmalola vraiment nzambe azala na molimo neki epema na kimia Papa Vincent tokoti na mama ya muzindo ya makambo tozolanda toti kolanda ba mission bo tosala na ndeko Flamme d'Angola awa bolobelaki par rapport ya ba magicien na ba sorcellerie mais toki toyeba entre ba noki na ba magicien ba nani vraiment baza élément très dangereux ba boma bato rapide bango so baza très dangereux parce que na bato basali sorcellerie na bato baza na kata basien occulte baza ba depte à diable bango nyonso babomaka basacrifiaka babebisaka bamvutaka mais bato basali basien occulte baza très dangereux sous koleka bandoki oui akokanga pe ndoki so ndoki ali mutu akokanga pe mutu ah oui parce que juste okota ndenge bandoki baliaka na ndenge bato basien occulte baliaka omonaki bango baza dangereux ndoki akioboma 2-3 personnes ale bango na famille mais mutasien occulte ako sacrifier toute une nation oui
Ça que bango baza très dangereux. Oui, pour avoir pouvoir naé. Pour avoir dit naé. Donc bango baza penza bandoki omoni bandoki bakamata mutu pena babomi balambi bale ndeto liaka batu boyi. Mais oui, mais batabasa so kit. Baba liaka te. Lobaki soka zoli a komi cannibale. Vous comprenez? Aza cannibale, obligé à aller à mission na bateau. Mais bango ba sacrifice koyo pour na bateau ko bango ma esclave na bango. Ah oui. Vous comprenez? A sacrifier mutu pour mutu comme esclave na ye, asa la bambongo na ye, asa la soise l'école, a influencer école des influence, compagnie des influence, pouvoir na ye, grade d'azur na l'état. Elles ont une influence, beaucoup, soit le président de la République qui va continuer, elles ont une influence. Aveugler le peuple. Vous comprenez? Mais donc, quand il y a un mouton, battu mbale, battu satu, battu mine, na libota, il peut ça accident. Allez battu 5, allez peut ba moi battu 20, manini, mais battu sur kilt, balia kapena mi piku ya battu. Yo mona kateke mouton pas au continuer. Abim si guerre. Guerre de milliers de centaines de personnes. Bazokoufa. Et c'est ni chaud ni froid. Tous vivre vraiment. Très clair. Azape ko kipete batozo kufa ya zana ba résistance na ye azo sepere kipende zale loko mokote azo ba pe lokote vraiment ndenge wana donc bato baza très dangereux, très dangereux. Merci beaucoup Patrice Chefeza Makela na moni olobi loko mo aussi très profond mais biso na mboka na biso na est on a tout monde na bato bazo kufa belé 5 na bato ba sa soki tu baza sima makambo. Ah oui et bongo ba konzo ba misaka ba guerre babisaka ba mobu na mboka baza bato ba science occulte plupart ba continent biso baza bato ya ba monde kabbalistique. Oui sikoyo yo ba peuple o ba okumisa yo baba na kobetolo maboko bango nde yo zoboma yo zokotekeza lushi. Oui oye ko ba minere na yo bomengo na yo moko yo za na famille na yo bomo ba ta famille na yo ti pozo bomengo mais bela ba famille na yo zo bomba wana. Papa natala documentaire moko hein natala ngo lo vraiment no kan kele ezaki à Côte d'Ivoire soki bato balingi ba lukango tant guerre za na Côte d'Ivoire ba mona ke bato balingi ba kene ko bunda mais bazu soda moko ba sacrifier ye bazu bra kange bra ba singa bra boye na babo na sima bazo kate kingo lokola ntaba pour pouvoir na bango sikoyo yebake babomine ko na bango déjà ndenge wana bakele mawate yebongo bato mususu donc plupart ba konjo monaka ba konjo bazomsa mobulu na monde bazoka monde za na kimia te balika makira bato etanga balika bato bakufaka milimo bato ekufaka po bazwa bango na bona ba pouvoir na bango baza bato ba science occulte. Mais papa bayaka pe bakota na église baka na église tant tout le monde a bona ba période ya élection basala ba donne église ba mbongo na yango wana kaka yo mona te ba église bakota ba pona ngo pona yo so za église o sama na nzambe kana solo ba oyate bazala ba église na ba kendaka ba église na ba ba pasteur wana bazali pe ba science occulte parce que beaucoup de pasteurs na tango na biso yo bazala kati ba science occulte. Oui, na consulté. C'est drôle parce que batanga un peu comme Jésus va bien na milieu ma bien na kombo na esuka ndemo na biso. Kombo Yesu eza synonyme ya obateka mtu azana nzambe. Na Bible tala tembo kombo na ye bar mais Jésus. Oui. Bar Jésus. Oui, azali. Bible bike mingi ba kona kombo na ngai, mais ba kobungisa bato ebele. Yo kas kombo 60 salakani. Kombo 60 salaka be fait ya makasi soko ndimeli mutu ango. Otie na motema nde kombo yo sala be fait. Okiko sala ba magie na ba pouvoir moko diabolique, satanique, mozo maskango na kombo Yesu. Voilà. L'église ba kenda kana eza l'église nzambe te. Eza l'église de Satan. Eza ba temple à Satan, mais ba tika étiquette ya kombo Jésus. Voilà. Merci papa Fessa Makela vraiment comme ça nos émission ko la ba mabiloko et panzaramité ma bato vraiment mais ba rappel bien merci beaucoup papa mais tout le monde na ba église wana bato wana kaka bato église wana bazana bato ebele ce ko ngalinga papa ko boss ko tika raté faut ko lo baraka pour ko bisa ba peuple de Dieu ba kinda na église bongo ba mona ba si nini la sama na église wana
que yaza bato ba science papa l'homme valable kozala bato ebele eza synonyme ya kozala na nzambe te po yesu nga nazoteya ye moko azalika na bandimi 12 et puis moko na kati ya bandimi wana akimona satane papa bongo fulu ezali kolanda yesu wana ebele wana ezaki église te fulu wana ezaki église te bandimi na ye bato bazali koya mpo babika na maladi bazali koya mpo bamisusu mpe kutu bazali koya mpo yesu azali komultiplie bamapa yo mo te swasi asalaki yango mpe namoni bato wana nde asepela bike nkolo toa na succès tala fona badena na ye na mbiso mpo na ntina na yo abemoni bato bazolanda nga oyo eza teke mpe bandimi nzambe me mpo baliaki mapa mpe batondaki bakasi na kobimisa su mapa mosusu mpo balia Jésus a changé langage. Abi muto akombela makila na ngai te akolia nzoto na ngai te abongi na bokonza likolo te tout nyonso wana bakendeki simesu basi atali Pierre abi ouais bam lelo kosambela comme lokola yango moni mutu azwa kosambela po abala mutu azwa kosambela po abota mutu azwa kosambela po avoyager azwa visa ok kozwa visa ezali likambo kosambela te kozwa visa ezali likambo o respecter ba norme ya kozwa la visa na ambassade nde bapesi yo visa est-ce que banyonso kozovage basambela non est-ce que vous comprenez et non mosuku teza kolikambo te kondimela yesu mpo epesamela yo respecte kaka banorme baprincipe ekopesamela yo tokasa teke so bato baza ebene église wana nde nzambe aza na kati non eza nzambe te bible elobi boye eske oyo ebembe ezalaka nde babingombo bayaka babingombo eza elilingi ya bademo nde bayaka eske oyo ebembe ezalaka alors est-ce que bato bakendaka wana la vie de Jésus eza na kati te kufa nde ezali bato bazali phénomène na kati ya église bazali phénomène na église ntanso oyo okamwisa yo oui ça mambo eza elamo kilo makasi na kati église place tobiki eza lié moko très sain comment ozali phénomène na kati église mais soki lingombango eza ya nzambe te soki eza yesu te yoki teke na bible yesu abi bozo kobenga ngai nkolo bozobela nga seigneur mais bozosala te makambo oyo nga nalingaka oui tomona yango bo bato babengaka ye sene bazaka ne beglise eza bato ya mokili te eza bato baswadi eza bandimela yesu mais nkolo azaka na bango te baza ebele beglise ya nkolo sur 100% beglise ya nkolo ekozala kaka 20% to 15%. Oye tikana nyonso za pamba. Na mukii mobimba. Na so likama solo. Jésus tanga yaki, akuta bato osambela. Oui. Akuta ipe ba mangomba. Akuta ki ba temple. Mais so lobaki nini? Bozo mona temple oyo. Sima mikolo. Ata libanga moko ekotia likola moninga te. Oui. Ata sabote banda kwanza bo atongi wana. Na kati na ngo bo solo ya nzambe zate. Pe nzambe aza na kati te yango moni yesu atilisaki balangage wana ezaki trop dur mais ezaki na bavérité bato baboma jésus o bakondana jésus eza banganga nzambe basali coalition na l'état nde bakangi jésus babomi jésus banganga nzambe bazali bapara kokesa teke bapara bato baboma jésus bato babelaka nde nzambe notre grand dieu le seigneur bona bato bazali contre jésus. Voilà. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela lobi maloba moro ya kimu ya ba mikolo vraiment. Lobi muki mais lobi là très profond. Mais papa Vincent Makela na liga donc to cloki to clo na biso na nino mais na lobelo mon papa Vincent tout le monde appelle lelo église na biso église de réveil. To sangani pe to romi to sangana l'état pour na ba mikanda eza même langage était par rapport à mambo atanga Yesu. Te kozo mikanda po fonctionner malamu zape mabete parce que les alliés l'état des autres ordre ajusta ordre net sur toute l'église faut tous appeler ordre na mission à l'état mais l'état qui opère ça ba instruction de l'église té que bo sala kaboy parce que l'état ezali nzoto église ezali makama molimo e ko bala na te e ko simba te parce que au moins attendez bazoba bakanga l'église ti bakwa pe ko kangana oyo ya solo ozomona bato basambela kana na solo po bazaka 50 babite avanza bazate omona wala sko l'état ko kwa na muntambo ya moini satan parce que yeba que l'état peut coopérer makasi na diable
pour nous combattre l'église. Dans ce cas, solo. L'église a solo on est bakanga, ya mabe on est batika. C'est ça. Donc il faut que ça là très attention l'eau valable. Mais quand on mikanda, quand on a ordre quoi tout ça dans boka l'état zali et ça m'a bêté. Voilà. Merci beaucoup Patrice, je vais ça marquer là, toi qui est vraiment vers Yarozinda. Dans la question où on a tout par rapport à l'émission on a été quoi moi on a moko frère fils au délivré azalaka ancien chauffeur ya Ukraine ya ndekomo bazalaka pe mukonzi na bakazino na Congo. Azalaki mukonzi na casino mais au délivré alobaki ba moko ya makasi fort pour na marambo etali ya boss na ye wana Patrice je vais ça marquer là mambo alobaki wana ndenge yazaki na monde wana ndongo komisu akomisu su chauffeur na yo ozobanga te azala travailler na muta mabe comme si travailler na yo nani petit fils na banga fils parce que vivre ba événement na boss vova ba te bela tout na ba question belé pour événement vana ils bloqué miketi et ça le mike boss na zaki na kati ya ba franc-maçonnerie zaki na kati ya franc-maçon nda sa biloko wana mais ça bloqué mike oyo ngana mona pe oyo ngana sala wana ko telemate ya zo mona kaka bengela nga mwasi azui eloko mezelo ko la nzoto abasi akoti si yeboye aseli ba cérémonie na rond-point aseli ba cérémonie ye avivango muto ndazo azo sala na misu na ye mais biso tanto kina kawana biso nde to ko sala bonga na ngana banga fils bato na témoignage na ye ba mona suka nango suka ndega nini et puis tangane to yebanaki ni le kaki na vie na na nzala ngande frère na ça délivré dans la question mo Patrice je vais ça marquer là bano ba tunenga ba benga ngai bo tuna no Patrice je vais ça marquer là est-ce que ndeko fils na ça délivré à solo à côté na monde na akomaki PDT on a comme si un message il y a côté na monde wana te mais bazende ko utiliser ye ba que soit basi basala boye mais mo ka côté na monde wana te mais venez pas ça en danger parce que ta baza ko utiliser ye pe baza ko côté petit à petit milieu mabe wana ba makambo wana oui absolument comme makasi na vie nanza nanga nenza ma restaurer vie na e yango moni so alobi muke mon père spirituel muke mon père spirituel naza nzambe te mais moni ba miracle amoni malamu amoni vile comme restaurer na nzela na ngai nzamba utiliser pour être comme na vie azala ngo lelo yango moni na ba sentiment wana en guise de reconnaissance ndazo tanga comme na ngami abetisi bato ebele libaku bato ebele ba lobi par rapport au ngazo muke guide maître spirituel muke papa na ngai muke bato ebele babeti ba ko ani na yibi babeti baba abomi mutu par rapport ba tomola nzambe ya motomola papa na oyebi lo valable na lo balika moko boya oyebi sakare de kuta oui sakare de kuta zaki muke wera apa sana basani ya wera mbote na ba chaussette na coupe ya wera bato zo bagaza asa ko exagérer te ngaza ko comprendre ye et ça en guise de reconnaissance parce que sakare de kuta no pese mbote mingi na vina sakane le ko mo voyu moko boya c'est ça oui mais wera zo ya comme si mutu hein akomi na bana baza ba français akioke ne poto na ndenge alingi azwi ndako asombi lopangu ayebani tout ça banini mais wera sana bandeko ne azana baleki na kepa sana baleki ne baza ba sakara mais zo mutafai mususu en guise de reconnaissance nde omoni azako kumisa ndenge wana yo betele beaucoup par rapport à quoi c'est vraiment ne refibe pas no kumisa yo oui c'est tout à fait normal bandeko babi fala kumisa nzambe apesa ko pouvoir wana po bikisa ye tala nzambe aza ko enseigner na nzela nanga Jésus aza ko enseigner na nzela nanga a utiliser nga po ye azala délivrer tanga zo bake enseignement au maître nanga spirituel a kota kanga est-ce que enseignement wana Yesu mtayaka fongoli lola bani kote ai non yena na mona Yesu te non ka voir Yesu te ka voir Yesu à travers nga tanga zo bake makamo maître spirituel nanga enseignant kanga mabeza wapi mabakweza wapi kolanda ka batu te bato na ebitende basala bango papa Vincent il y a toute question moro pourquoi abenga yo maître spirituel bandeko ba komela nga pourquoi ndeko chauffeur zo benga patriarche Vincent makela maître spirituel pour nani bon na salana je suis le maître spirituel parce que bon passer ça na passer ça maître spirituel bon bato ba en église
o biso toteaka bayaka kozwa nini enseignement alors oyo moto asenyaka babengaki nani bandeko oyo babengaka boyoki ya boyoki réponse valable ya obokozosaka motuna bino batuna bino mituna te bino bapanzisaka so batuni odevie moto asenyaka bato babengaki nani question wana eutaki kota bapepe elanda biso mais soki sela bango te question botuna ngai naza na patriarche Vincent Makela yango azongisa bino est-ce que basenyaka babengaka ye même teke église eleki même école parce que église baza koenseigner mutu azobonga spirituellement azobonga mpe physiquement mais tandis que na classe maître ayi kotangisa mutu mutu akozwa mayele mais akobenga na bademo eza kati ne te patriarche wana susu okoti na mozindo fo bayebaka yango biso tozwa bato oyo aza na famille pauvre ya kosakana te aza na tata na mama te mais aye l'église tozwi toenseigner ye basuku tobavanda te na bandako na biso lelo aza na Amérique lelo aza na France lelo aza boye toza na bana ebele lelo baza na mikili ya poto aya na église boye otali ye boye ata lipapa kokata na eza te lipapa kokata na eza te oui bongo moto bongo soki abandi kosanzela nzambe kati na yo oza na yo innocent oza ignorant obandi koloba te ezalaka boye te siko olingi nakumisa yo non il faut na mokili bato nzambe apesa mo motema kozala bareconnaissant baza nete bafrère fils na nzala na ngai nde vine ebongi lelo aza na fiancé kala mingi ta kobala akomi kotambusa mituka akomi kosala boye akokumisa nzambe kati na ngai te ndenge nini Vraiment, merci beaucoup. Les alliés patriarches, Vincent Makela, qui est vraiment vers la fin. Enseignant, maître. Mouton enseignant, même Jésus va jouer maître. On a des questions, aux gens qui sont pas commenter quand on commenter la émission, on va commenter qu'il y a un fils. Ba commenter pas émission au Kenya patriarche Vincent tourner au mouton enseignant ben Renan. Parce que ba fils au ben maître pamba. Mais na maître là. Na l'accès makambo belé. C'est ça. Oui. Merci patriarche Vincent Makela to vraiment to moke masuka batu baza pressé oyeba ndenge nini o détecta ki fils autaki na monde azana milimo mabe o maître on a ko tsaki ndenge nini o détecta ki na église. Ngala ko linga ye moko aloba songa na lobi témoin tanga za malamu te. Mokolo tokolo zo yamba ye tuna ye akosoma kama grave. Ya grave. Ngana epse makambo ye batama na vine moye mokuta ye bagite. Tina makambo ka na chambre na ye ya kolala. Oui. Oh. Tala. C'est la bozo kendeti. Ngana révéler ba makambo ya grave. Siko zo mona mystique. Mutu ayebi ngate. Mais zo saka ba makambo na ngai de A à Z. Mutu azanani. Yango mona kana somo ane tikala na vie na ye et puis mona makambo belé, awoma likamkeka maître spirituel na ngai, maître na ngai. Ça va tous les jours. Et talibango. So papa c'est que ba mettre à enseigner bango et talibango. Mais ya joué grâce, yo zana mosala nzambe le kolanga et puis na sala nzambe kana solo. Mabe zate, na pesa bande connaissance tout ça connaissance. Mikolo yo na pesa bango mbote mingi. Nzamba pambola bango. Nzamba pambola bango. Ezala bato ebele bazobenga. Papa talanga iboy, tala famille nanga boy, tala boy. Koza na muto yo nzamba benga, osa nzamba kana solo, eza grâce. Alléluia. Voilà. Merci beaucoup Tokomi vraiment presque nasuka le Vera Vincent Makela patriarche. Vraiment là c'est qui vous a mettre par rapport à Molobi au bandi. On dit Gisèle la belle qui hein. Ouais. Aye bengi na tongo moyete ngayawa po benga bega chéri moyete mbamoko lipasa na bia bime na psinga bime yaka na ndako aye na ndako na teka lobo kaka pamba kaka boyi lobo kaka pamba si yeba na vandi wana ti en forme to ya même bonjour pas témoigner auti ko tamba ti na bibwa on a maé Bongo mutara yo ni manzama ete mzama ete azoseka na moja bana azoseka moja azoseka Jiza azoseka azoseka le bata meba toka fanoko amen le baba kasi amen yewan yaka kome ameo mele basaki moya chikoyo sa meme bataye tonga loboko ya pamba mosali ya nzaba biki bo soki lo azokumisa nzambe kana nga yolo bakasala mabe
merci wana ezalaki patriarche Fessa Makela ndenge bozolanda tuna baevanse edi bamama Nancy bakumisaka nzambe kaka nanga makasi bana poto bapapa Nise bamama Mati bakoko ping pong koko ping pong kutu abenga ngai l'homme mystérieux sikoko lobani so be koko ping pong tout le monde kaka mon père l'homme surtout son nzambe azoutilize nga omona ateleme l'église azotala mon père l'homme mystérieux. Voilà, oui. Raisonner sur apôtre major, de faire apôtre major. Même apôtre major. Raisonner. Et c'est ce qui n'a pas nzambe kana ngaza ko sala musala. Omona apôtre major la telami. Omona bakaka mon père. Mon père. Oh, et ça ba tonso ba kumisa nzambe kana na batu. Nzambe apesi pouvoir na kata mto sala ba makambabu. Même moi si nanga moko. Même nzambe sala pona asala pona ye na nzananga. Maman botiye bokilo nga Marcelo tukobela mais makambo leki na nzoto na ye mokosu madame na nga témoigner ngo bon mutabo esiko yo o minimiser kaka non to ya mama bene moko mususu ai sabiso ne bolala na ye ne ngoza mettre ana asantara ndenge ni asalo bangoti alo bango bien te na nga siko na même na lobisa bien na lobisa bien. Merci beaucoup Patrice Fessa Makela to komi vraiment presque na suka to moni déjà ingénieur Caleb. Alors ça l'habitude déjà signé déjà Tomi Nasuka oro ça la moi synthèse mukie moi na ba salutation bala moko na pour la émission lelo te ça va si to sololi bato bayoki déjà bato bazana posa robenganga na plus de 143 81 44 131 plus 243 81 44 131 so robenga na numéro ana ozana ba posa to partager na yo problème ozana yango ozomona makambo ya molimo ozo marché te bombo na yo ozo marché te benga ngai to solola na nzambe te mais nzambe amimonisa makakat na batu. Même la Bible le dit que makambo Moïse azai ko sala batu ba bangi nzambe ba kumisi nzambe pe ba bangi Moïse oyo nzambe pesa ki ye ba pouvoir wana biso nzambe pesa ba grâce wana je crois que soko bengi ko za jamais dessus na pesi mbote mingi pa ya bana ngana swazala ba mukila poto na bakisi et pas ya nzes espérance siskale motema moi sina ye Maman Brigitte n'a pas si mot terminé pas ya basebele pepa basaula marga benga su te mettre basaula jou nzamba le kana opambola ye Brigitte Mpangi ma sœur nzambe azala na yo n'a pas si mot terminé pas ya Patricia Anita nzamba azala na ye n'a pas si mot pas ya mwana nangai Mimito Maduda nzamba za nena nambale papa yava na pesi mbote mingi epa ya sœur Arlette n'Angleterre nzamba za na yo bino nyonso ba sœur Balbine sœur Sunda bino nyonso batoyo bozana mikila poto kuna bozali bamoko ya bana na biso akondima bana biso molimo nzamba pambola bino soki so mizongi na nute nde tokote mikolo ezali koya mbote mingi pa mon œuvre d'art famille nanga mobimba foye Makela et kobana yamai Sephora Makela o aza ko défendre Plamedi Makela Belve Makela Barachi Makela Caleb Makela nani susu Delis Makela Oxote Précieuse Makela bana ngai bene moke grâce à moke mbote na bango nyonso tout mbote mingi pa exaucé mwana ngai Flori vrai mikiliste na poto nzamba pambola yo noze la kanga ba evro sala kawan yo sala nga bien nzamba le kono pambola bino sina et puis na bosanité chéri na ngai mususu nani Ziza Makela na bengo Ziza Makela likamote zaka Makela kaka Ziza Mboyo bakisila pe la longue chambre yo sala bien na bokilo na ngai Mama Marceline abotela nga mwasi kitoko nzamba pambola. Merci beaucoup Patrice Fessa Makela nga pe na pesio merci pour na au disposa ki tana yo ero ko sa no maramsu pour préparer pour na lobby pour na banzimi mais o tika ki to yamba pour na ko édifier ba nzambe nzambe papa mbola. Amen. Merci beaucoup to komi presque na suka ya émission merci na ndeko wala ndaki vidéo ne bandle nango kino na suka lango nzambe ya Patrice Fessa Makela amona bino apa mona misala na bino. Merci beaucoup na frère Caleb frère José na ndeko msu bazawana sans oublier Fibo
chauffeur à papa paza na zo ko secondé frère Caleb nzambe vraiment mon na yo émission na yo mais ezotala ma bande ko balingi témoignage no makas na pesi susu mbote na bana nzambe no so va de bereka ko banda na patriarche Vesa Makela basala nzambe nyoso kino na mutu ya suka nzamba pambolo sans oublier Sœur Divine Losambo na pesi yo merci beaucoup maman Bénédicte Makela Sœur Gisèle ancienne nzambe ya lola amo na bino na bosalite famille Makela nyonso tout oza na mokili mobimba nzambe ya balola ya lola apambola bino bosana te ko s'abonner pe bosunga misala ya nzambe bosunga CLV TV pona ba matériel ne tolobaki pe église va de beke bandi construction oyo alingaka mingi koyoka mosala nzambe ari ko contribuer pe pona construction ya église va de beke nzambe ya lola robosana te ko zangisa te ko pambola bino to komi vraiment presque na suka to kutana à la prochaine émission bozala toujours branché na CLV TV nzambe ya pambola bino. Ciao. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert.